bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Journal ya pepe pona peuple info lingala mbote la bino nyonso na esengo nyonso tofongoli ya mokolo ya jeudi pona kotasa bino ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a président qui mercredi 15 avril 3e réunion et pas ordinaire ya conseil de ministres et pas iwapi balobela qui examen ya accord préalable ya gouvernement pona kotonga centre de formation professionnelle et pas ya Asbel Youth Fellowship peu célébration ya journée internationale ya coopérative 2026 bongo na sima chef de l'État a assisté qui na messe ya requiem ya na paroisse Saint-Léopold na mémoire ya monseigneur Gérard Mulumba oyo azalaki bongo ancien chef ya maison civile ya chef de l'État tokoba basango na biso na ngambo ya Assemblée nationale pour la kotelisa bino ndenge honorable Che Okitundu membre ya commission mixte de défense sécurité et relations extérieures ya Assemblée nationale aza ko plaider pour na application rapide ya ba accord RDC Rwanda pe États-Unis. Nathalie Kaila héritier Mapinde. J'interviens sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Député national Léonard Che Okitundu, membre de la commission mixte défense, sécurité, relations extérieures et Assemblée nationale, a participé qui mardi un examen, il y a aspect technique lié à la mise en œuvre. Il y a deux accords majeurs où ils ont adopté la plénière. Ils ont bongo accord de paix entre République démocratique du Congo et Rwanda, et accord il y a partenariat stratégique entre RDC et Longona, États-Unis d'Amérique. Saisi na bureau il y a Assemblée nationale, commission mixte, azali ko disposer na délai il y a 24 heures pour analyser ba projet mibalé. Où ils ont déclaré recevable, et adopté na première lecture. Formula qui ba recommandation na intention ya gouvernement Nasuke Amisala honorable Che Okitundu a insisté qui mingi na nécessité ya mise en œuvre rapide et effective ya ba accord condition essentielle pour naye pour na ko garantir stabilité ya mboka pe ko restaurer intégrité territoriale. Député a rappelé qui existence ya résolution ya conseil ya sécurité ya ba Nations Unies oyo ezali ko exiger retrait immédiat pe sans condition ya ba troupes rwandaises na territoire congolais. Exigence oyo etikali bongo non appliquée pour la dynamique wana accord ya Washington et monani lokola mécanisme oyo ekoki ko faciliter exécution ya résolution oyo boye ba mois elekebele après adoption na yango ba effet na yango ezali koumela ezala concrétiser liboso ya situation oyo commission a formulé série ya ba recommandation oyo ezali ko viser ko renforcer effectivité ya ba engagement internationaux pe oyo ekozala enrichi na bureau ya Assemblée nationale avant présentation na yango na plénière. Nangambo mosusu honorable Che Okitundu attaque na avant-plan rôle stratégique ya États-Unis d'Amérique en tant que membre permanent ya conseil ya sécurité pe partenaire ya accord oyo. Amonique Washington a koki ko exercer bongo influence na ye pour na ko favoriser respect ya engagement mingi na oyo etali situation sécuritaire na est ya RDC pe asulina ki accord ya partenariat stratégique oyo ezali ko fungola banzela pour na ba perspective importante na exploitation ya ba minerais critiques na cadre oyo azali ko souhaiter mutuellement avantageux pour la République démocratique du Congo pe ba partenaire na e. Question oyo esengela ki ezala examiner na prochaine séance plénière oyo ezali ko marquer dernière étape ya procédure parlementaire relative na deux accords.
La primature Bosimba qui est première ministre Judith Soumino a participé qui mercredi 15 avril la conférence Water Forward kuna na Washington na États-Unis. Nathalie Kaila Erutima Pinemba petit ba détail. Na marge ya réunion ya printemps ya groupe ya Banque mondiale et Fonds monétaire international, Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka ye azwa ki part na conférence Water Forward Training Job and Opportunity, initiative mondiale o ezako visé à renforcer sécurité hydrique pays ya kosala mai local la lever à croissance économique et création d'emplois. Conférence o ezala ki marqué na participants yaba dirigeants partenaires techniques et financiers d'institutions internationales oyo et fongwami na président groupe Banque mondiale ndenge a expliqué qui ensemble baye pour na ko assurer sécurité ya mai pour na milliards de personnes d'ici 2030. Insista qui sur nécessité action coordonnée entre gouvernement, institutions financières et secteur privé. A précisé que initiative Oyo ezako constituer nouveau fonds kasi plateforme mise en place pour nako aligner politique peu financement et action autour ya plan national piloté na ba pays na dynamique Oyo ba accords nationaux ezalaki officialisé pe nako illustrer engagement croissant ya beta pour nako sala mai loko la priorité stratégique parmi ba pays oyo ba manifesta ki engagement na bango ezali loko la Anabi, Angola, Bolivie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Jamaïque, Jordanie, Sénégal, pe Sierra Leone. Événement oyo erenisa ki ba institution financière internationale loko la Banque asiatique et développement, Banque européenne pour la reconstruction et développement, et de partenaires sous majeur au bas engagé na financement et développement. Bosimba Ketangu azwa ki maloba na conférence oyo Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka ye a dit qu'il y a un avant-plan rôle stratégique ya République démocratique du Congo na équilibre futur o lié na mai énergie pe développement. Kolobela mailelo eza kaka kolobela développement eza pepo na avenir ya monde loko la bazali ko construire yango boye bake ba pays oyo ba atena ki 50% ba réserve d'eau douce ya continent africain. Chef ya gouvernement ya insista ki sur responsabilité o ezali na yango responsabilité ezali claire ko transformer potentiel oyo na progrès tangible. Premier ministre a présenté qui ambition à gouvernement à travers acte présidentiel pour na mai et zaliko visé à quoi atteindre 60% n'a pas accès na eau potable d'ici 2035 à soutenir qui programme d'investissement au estimé il y a 20 milliards de dollars américains. Effort ils a représenté milliers d'emplois na ba ville productive économie locale oyo ekozala bongo transformé. Chef ya gouvernement ateki en avant-plan ba premier résultat concret ya vision na yango notamment projet Kin Elenda o ezala Kinshasa et ko permettre ba améliorer accès à mai ba 3 millions de personnes base à la bongo n'impact moko direct spona au état santé dignité productivité conformément na pilier à gouvernement na pilier na yango 4 au-delà il y a ba question hydrique. Judith Soumina ya insista ki sous ba approche systématique ya gouvernement ya ko articuler mai pe énergie locale la pilier économique ya lobby boye ba na perspective oyo ya réforme qui volonté à positionner République démocratique du Congo local acteur central il y a transformation globale à saluer l'initiative What for All le gouvernement a souligné qu'il est important cette action collective où ils ont fondé sur impact, innovation, responsabilité partagée. Boye Bake à travers conférence oyo ba partenaires internationaux bango ba réaffirma ki engagement nango ya kosala mai loko la vecteur ya développement durable o ezako lié directement na création d'emplois, santé publique et croissance économique.
participation active ya premier ministre na événement oyo na côté ya ministre infrastructure et travaux publics ministre portefeuille eza ko traduire volonté ya gouvernement ya ko s'inscrire pleinement na ba dynamique internationale visant à mobiliser investissement pe ko accélérer réformes structurelles. Dans ce mususu bosimba que commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse a organisé qui ba élection ya gouverneur pe vice gouverneur ya province ya son cours mokolo ya mercredi 15 avril 2026 bolanda ba l'état elongo na hérité mapine mpe Stéphane Kandi. Commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse azali ko informer opinion publique ba opération ya vote pour l'élection ya gouverneur pe vice gouverneur ya province ya Sankuru et salemaki depuis mercredi 15 avril 2026 na Lusambo et paiwapi et salemaki lolenge d'exigence légale pe réglementaire ezali ko senga après ba opération ya vote et silaki bureau ya vote et se transformaki immédiatement na bureau ya dépouillement pe a procédaki na comptage ba bulletin de vote na présence ya ba témoins ba observateurs ba journalistes pe ya 5 derniers députés provinciaux oyo bazalaki bongo ba électeur na suka ya dépouillement procès verbal ya dépouillement ya ba résultat etalisaki boyi nombre total ya ba électeurs ezalaki bongo 25 nombre ya ba candidats bazalaki 10 to ya participation ezalaki bongo ya 100% nombre total ya ba votants bazalaki 25 bulletin moko te ezalaki blanc c'est-à-dire 0 suffrage valablement exprimé ezalaki bongo 25 après contrôle ya cohérence ya assemblée plénière ya CENI bazwaki décision numéro 021 bar CENI bar AP bar 2025 ya le 15 avril 2026 oyo ezali kolobela publication ya ba résultat provisoire ya élection ya gouverneur pe ya vice gouverneur ya province ya Sankuru ba oyo bazali provisoirement élu locaux la gouverneur pe vice gouverneur ya province ya Sankuru ezali bongo monsieur Lodi et Mongo Gilles pe Motomoke Yana Pechal boye ba résultat provisoire oyo ezali publié ezali affiché na secrétariat exécutif provincial ya commission électorale nationale indépendante et paiwapi ezali bongo rendu public boye date ya le 17 avril 2026 kino le 24 avril 2026 et kozala bongo ba recours ya contestation ya ba résultat provisoire liboso ya cour d'appel ya Sankuru oyo est commis d'office cour administrative ya appel le 25 avril 2026 kino le 1er mai 2026 et kozala bongo traitement ya ba contentieux ya ba résultat kobanda le 2 mai 2026 kino le 4 mai 2026 et kozala bongo notification ya CENI ya ba arrêté ya cour d'appel ya Sankuru oyo ezali d'office cour administrative d'appel boye le 7 mai 2026 et kozala bongo transmission ya ba dossier physique ya gouverneur pe ya vice gouverneur élu et pa ya président de la République pour la investiture. Parti politique Union Congolaise ICO na mokuse organisé qui matinée politique en Anzela, la secrétaire nationale na bango en charge ya gens, famille et enfants madame Betty Bengama na thème femme de valeur, entrepreneuriat, attitude, paix, respect. Fabrice Lundombi hérité ma pine bazai pour la compte info Lingala. ICO viva! Viva! ICO viva! 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 C'est bon l'affaire! Nyonso elekaki na siège na bango ezwami na commune ya Kasavubu matinée politique oyo thème na yango ezalaki femme de valeur, entrepreneuriat, attitude et respect. Matinée politique oyo objectif ezalaki semoko ya ko sensibiliser ba présidente cellulaire ya ville province ya Kinshasa. Ezekaki nyonso na présence ya secrétaire général ya Union Congolaise oyo a représentaki président national Daniel Mukoko Samba. Matinée politique ezalaki bongo organisé na ndenge ya kitoko, le leadership féminin, formalisation économique pe ba valeur comportementale. Madame Betty Bangana, secrétaire national en charge ya genre, famille et enfants, apesa ki ton ya rencontre oyo
asaliwaki forte mobilisation ya basi, en particulier ba présidente cellulaire Oyo a présenté qui bango lokola ba véritable relais stratégique ya parti sur le terrain, a insisté qui mingi na rôle na bango clé na sensibilisation encadrement ya ba base pe vulgarisation ya vision politique ya Union congolaise pour naye autonomisation ya basi ezali koleka liboso na engagement actif na responsabilisation pe na capacité ya ko entreprendre, a résumé message na ina micro ya Info Lingala. Ba maman nyonso surtout basili ko répondre na appel to lansaki. Plus précisément ba présidente cellulaire, c'est parce que bangonde baza base ya Union congolaise. Bangonde baza en contact direct na ba militant. Yango tozola ki bango temo ya malamu tosili ko partager femme de valeurs, entrepreneuriat, attitude et respect. Ba comment ko kita na terrain avec respect, comment ko gagner ba militant na kati ya Kinshasa et puis partout ailleurs pour être bakoma na kati ya Union congolaise. Pour objectif ezali porte na porte chaque parcelle iko et Lobanga. Jocelyn n'a pas conseiller à vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba en charge de la formalisation. Yepé Azalaki deuxième intervenant à l'Obelaki Mingi vraiment la formalisation P enjeu majeur. Mingi grande partie y a l'activité économique féminine et Zali ko évoluer kaka na informel qui ne le lot et Zali ko limiter accès na financement P na protection sociale et longo na ba opportunité ya malonga ko formaliser yango et Zali bongo ko pesa na bande ko si ba moyen ya coexister pleinement na économie nationale peut ko sécuriser l'activité na ngo peut ko contribuer de manière durable na développement ya mboka. Clou ya rencontre Oyo ezalaki Madame Yolande Otier, conseillère na image, pe a rappelé que réalité Oyo ezali négligée. La réussite entrepreneuriale ezali ko se reposer kakate na ba moyen financier kasi na attitude ya discipline pe ba valeur. Bienfaisance, respect ya présentation ya ngomokopé, confiance Oyo ezali bongo kosala ba tout essentiel pour na basi nyonso Oyo bazali ko aspirer ko réussir na monde ya ba affaire. Yepe atalisaki esengona na micro ya Info Lingala par rapport ya ndenge matinée et les kaki. L'ambiance était vraiment chaleureuse, j'ai beaucoup apprécié les femmes, elles sont dynamiques et tout ça. Et ce qui m'a vraiment intriguée, c'est le fait que beaucoup de femmes ont énormément de services à faire. Hein. Elles sont vraiment entrepreneuses dans beaucoup de choses, comme vous avez dit, elles sont multiservices. Nabobimi ya matinée politique Oyo, responsable ya ba femme, membre ya Ikolu Tendele, Oyo auti kosadere, Madame Alega Ngoy, Yepe atalisaki esengonai. En tout cas, je ne m'attendais pas qu'il y ait les caboyers. En tout cas, réussite 5 sur 5, vraiment. Oui, rencontre Oyo ezali kotalisa autonomisation ya bandeko basi yango ekoki kozala efficace kaka soki ezali ko se reposer na triple pilier: leadership engagé, opportunité économique structurée pe socle moko solide ya ba valeur personnelle na ko kombinaka engagement politique, formalisation économique pe développement personnel. Union congolaise ya autorité morale Daniel Mukoko Samba ezali ko proposer approche moko global capable ya ko transformer durablement rôle ya bandeko basi na société congolaise. Honorable Maotwene Elias Selembao akendaki ko visiter libota moko oyo mwana na bango azalaki bongo kidnappé. Christian Kengebeni. Phénomène kidnapping, beba crime armé na ville ya Kinshasa ezali lisusu ya kolobelate ndakisa na quartier cité verte précisément na Ari Libulu bango bazwaki visite ya batomabe lundi 16 mars 2026 vers 19h na sima ya koyoka sango ya mawa oyo honorable Maotwene di Papa Selembao akomaki sur place pour na conquérir na situation pe ko réconforter population oyo bazalaki victime ya situation oyo ya vol à main armée. Nos buts ont été agressés na ba 19h. Tango ka courant ikei. Ngana bimi keno na somba ji pa mama Germaine oyo. Nanguza mbe keno na zo potaji mbala moko masasi na simu. Na baluka boye. Bazalaki 4 on a monaki na miso 4 personnes. On a munduki. Na maison na yo bakotaki 3 personnes. Ngana za kuna. Moya na pusa na boye ezate nazana munduki te no côté na kwa bosala nini. Atelema bi soka boucher mete yango na kingo.
atengango mpona biso babetaka nso te tozali yango kosala mbongo kaka ndenge mosusu akingaki dolexe yango oyo azeli nyonso epuis honorable administrati torche azofuye na batelefone ezalaki ba iPhone 13 batelefone mosusu arécupéré azofuye nyonso amema pena nyonso ye moko kolongwa wana eli ya komini ya Selembao maotwene papa Selembao dule responsable andima mokumba ya population ya komini na ye arondaki visite na famille moko oyo mwana bango ya 15 ans kuna na quartier Mbala azalaki victime ya kidnapping pe ya abus sexuel na nzela na ye ya retour ya kelasi bozo explication ya papa na ye. Depuis les mercredis wana tobandaka kozela uta classe aya na 17h comme d'habitude mais mokolo yango esamaki ndenge wana te tozeli mwana auta classe aya tomonaka mwana te le vendredi mpe nazongi nanga na ndako awa nde mwana moka mokia ute kuna ndazwa koleka mpa na biso boye ndakomi liboso place wana kuna nde akamwi mwana nga mwasi liboso abimi atuni yo teni place wana osala nini ero abino naolinga na matana kende priere mais namoni mutu moko babwaki awa nde mwana nga soki ebangisi ye nda matimbango atala boye ndaye omona ndeko na ye mais ntango amonaki wana ana uniforme alagoni. Élu ya commune ya Selembao honorable maotwene dule responsable azangaki te kotombola mongongo pona population na ye ya Selembao nde toyaki lelo kocompatir na famille et puis koapporter bango mo assistance sociale na biso po esunga mwana na biso akozwa soin approprié. Heureusement pour na ye tomoni ba retrouver ye aza en vie mais seulement état oyo tokuti nango jisinga vraiment zo ba soin moko approprié. Et par là tous profiter ko senga na ba autorité compétente ya Ngoma Kinshasa baye ba ko assumer ba responsabilité na ba malamu de peur que les pics et continuer ko sala mané Ngoma Kinshasa précisément pe na commune ya Selembao. Moninga malamu baye bakaye na tango ya pasi honorable maotwene toujours au front pour na kolobela pe ko proposer ba solution afin que population na ye à vivre kitoko. Baelema ya bataillon PM ya 14e région militaire batiaki maboko epa ndeko mobali moko akosaki kidnapping elongo na étudiante moko awa na ville province ya Kinshasa. Christian Kengebe neriti mapindem. Jean-Pierre. Bailema ya bataillon PM ya 14e région militaire batiaki maboko vendredi 10 avril 2026 et pa ya monsieur Kabemba Mwakadila Jean-Pierre oyo akosaki kidnapping ye asali simulation ya kidnapping depuis le 7 avril 2026 et longona mademoiselle Rajabu Agnès étudiante na université moko awa na ville ya Kinshasa. Malfaiteur azalaki présenté na commandant ya 14e région militaire commandant en place ville province ya Kinshasa et pas ya colonel Désiré Moumessa commandant ya bataillon PEM en présence ya ba parents ya mademoiselle Rajabu Agnès. Ba bengi ba parents ba filmer ye alobi ke ba kidnapper ye partout ba lobi ba kidnapper ye mwana bungi fa pesa $25,000. Papa na bango alobi ke za $25,000 te daza na mbongo te alobi so botini mbongo te bokomona oyo kosalama ti tango tozwi plainte toluki otswengi batini mbongo epa nani tango bapesi numéro oyo mbongo eye eza ebimi na kombo na ye nde tobi toluka ye toluki ye tokangi ye orke ye nde mutu akamataki mwana mwasi oyo akei na ye na hotel banda mardi ti tozwi ye lelo oyo donc bakilnapaki ye te eza kilnaper ya bango moko nde basalaki. Général Major Kizimu Mbuyu Stavin yepe na occasion wana a profité ki pour na lancer message ya calme et pas ya population pe asengi na bango ba sa la confiance et pas ya service ya défense pe ya sécurité ba dénoncer mutu nyonso oyo azali suspect to pe identifié lokola azali kosala makambo mabe. Nous avons lancé comme message à la population, c'est d'être calme. La police, l'armée et tout le service qui ont dans leur responsabilité la sécurité de cette ville de Kinshasa font leur travail. Donc ils n'ont pas à se plaindre. On travaille. Nous sommes là, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, mais qu'ils nous regardent, nous travaillons. Et ils doivent, la population ou les citoyens,
doivent être complices à leurs forces de défense et de sécurité en dénonçant tout cas suspect de manière à nous rendre efficaces. Bosimba pewe baki 14e région militaire ezali déterminé pour na ko traquer topé kolandela ba un civique nyonso bazali ko perturber sécurité pe quiétude ya population kinoise. Il fallait insécurité na ville ya Kinshasa eza kokoba se kokoba lokola na butu ya lundi 13 avril ba criminel ba kotela ki batu ti na matanga na quartier Kimbangu na Kalamu bola na batele on a Fabrice Ndompe héritier Mapindem. Na ville ya Kinshasa lelo okolala mokolo moko te sans kolamuka na masolo ya mabe na likambo etali insécurité oyo ezali kosalema lelo bisika na bisika awa na commune ya Makala Bosimba na tongo ya mardi vers 3h du matin ba criminel baye coopérer na sociate oyo ezwami na Luanza yango ekambamaka epai ya komanda babengi mioto boye babeti masasi na sociate likambo ya kokamwa esika ya coopérer babosani on a baya coopérer à la société. 2h15, 2h20. Task force aïe awa. Abeti Mandoki. Ba menacer poste la police. Ba ibi moto. Il y a 3 pinés ba kenango. Boy salarata. To éviter police ngo. Asala musala. Bien te pour ba c'est bon. Ah to bono ben to na ben ibe to na goma. Et bandaki wana tenzo kande groupe ya ba criminel oyo ava baya na société ya Luanza na commune ya Makala nzo kande ba kendaki coopérer na quartier Kimbangu 3 na commune ya Kalamu epai wapi ba kotelaki batu na matanga batu bazali kolela matanga ba botoli bango ba bafle ba sonorisation ba botoli même ba téléphone biloko ebele ya bato nde na tina wana boyoka ba victime ndenge bazali ko expliquer. Jamais matanga soda kokoya na matanga boto na ba instrument nyonso ba musique ebeta pe na arme so bo meki to bo mabi oyo ba bwe nyonso nka bwe no to eba te soda malamu azapi soda za ba eba te bo contrôle na jipité ba na loko te ba na keche joni ni plaki ba biso ba soda te ye ba ke awa ba peti masasa na coin ba biso to ba boulanger biso to la quitter ti ba eba kangi ba biso to banda awa tozotala bango nyonso ti baye bazilo ba machine bazilo biloko nyonso bake nango tobanze ke ba autorité ya ville ya Kinshasa baza na mosala makasi mpona kosilisa insécurité oyo ezali konyokola population bato bakomi kolala na kobanga soki bakomi kokotela bato na matanga lobi ekozala ba salle de fête tokosuka boni na phénomène oyo ezali kokoba na ville ya Kinshasa. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse azako annoncé na ba client na ye nyonso reprise ya ba vol na ye na ville ya Bunia na province ya Ituri pe na Kolwezi na province ya Lualaba. Michael Bustoto. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunia bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu Reprise ya vol CA1 na Kolwezi ezongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Na enseignement bon retenir que complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu eza na ba atelier kitoko oyo ezali ko permettre na ba élèves basala ba pratique na bango na elenginyo soladi land. Na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, pratique makambo ya kitoko ezali kosalema awa na école oyo ezwami na commune ya Kisenso na Moamba na ville ya Kinshasa. Na initiateur na yango honorable Nerombungu nyonso ezali kosalema vraiment kitoko. Ba atelier moderne ezali awa
pour na likambo etali coupe couture, électricité, mécanique, pe lisusu, électronique, pe ba option ya ndenge na ndenge oyo ezali bongo na domaine ya technique. Ba élève bazali kosala ba démonstration ya ndenge na ndenge kaka bino moko bozali komona na encadrement ya personnel moko qualifié oyo ezali kosalema na complexe scolaire Mama Pemba ezali eloko ya koloba te. Ba encadrer bazali ko encadrer bana na ndenge ya kosakana te. Boyo kabino moko ba explication. Conformément au calendrier scolaire, nous sommes pendant la période des examens. Alors, pour essayer un peu de voir si nos élèves ont bien compris les cours, nous sommes venus aujourd'hui au laboratoire pour leur soumettre plutôt à un examen pratique. Donc, ils sont en train de faire l'examen de jury pratique. Ils vont restituer tout ce qu'ils ont appris pendant les cours et pendant les séances pratiques. Vous allez avoir pour la jury pratique, Yabana. Donc, ndenge basoki théorie na kati na classe, seconde tozo matérialiser ngo na kati na pratique. To balaki na bana première année mécanique, deuxième, troisième, quatrième. Donc, et ça tozo préparer ngo déjà ti ndenge bakoma na classe supérieure, base à niveau. Puis c'est auto ça théorie na classe. Après basoka pratique nango, seconde to ça la jury nango. Poto côté bango na mosala ba yekule ana kati ya télé. Bana pe na ngambo na bango bazali kosepela balobi bazali ko lier théorie na pratique awa soki batangi moke baleki na ba théorie na bango pona kosala pratique oyo ezali kosalema na complexe scolaire Mama Pemba ba école pe ya nzinga bazali ko uta bisika ebele bazali ko ya kosala ba pratique awa na ba atelier moderne oyo honorable Nerombungu Fambanga moyo a offrir na jeunesse ya République démocratique du Congo. Nous avons réalisé une robe avec un col officier, une fermeture au devant et sur les emmanchures, on a achevé les billets à plat et une poche appliquée avec une patte. Vers le bas, nous avons achevé les billets à plat et une fente au milieu devant. Les deux aussi, c'est seulement comme ça. Merci à notre visionnaire, Excellence Nerombungu, pour m'avoir moyen d'avoir disposer les ateliers à notre faveur pour sauver la genèse ou la culture congolaise de notre commune de Kisenso. Merci beaucoup. Je suis élève au complexe scolaire Mama Pemba en troisième des humanités et électricité. J'ai réalisé un schéma appelé démarrage, un sens de marche, de monter en synchrone. Ce montage peut être utilisé dans des moulins à manioc, dans des quados, dans des cinéries et dans d'autres endroits qu'on peut utiliser un sens de marche. Merci Son Excellence le visionnaire Nerombungu pour notre atelier, pour les matériels disposés et pour la propreté et la sécurité de notre atelier. J'ai réalisé les schémas, les temporisateurs au repos. Nous sommes venus faire le jury labo pour nous assumer de montrer ce que nous avons appris à l'école et de faire en pratique ce que nous avons appris chez le professeur. Tout ce que nous avons montré, par exemple les essayages, les allumages de microscope et tout consort. Je viens de faire le perçage de l'outil et puis je vais faire le chariotage de l'outil. La machine s'appelle la tour mécanique. École ya kitoko pe ya malonga pona koformer bana na bino ezali complexe scolaire Mama Pemba ezwami na commune ya Kisenso ezali mibale moko na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso wana complexe scolaire Mama Pemba 1 mosusu ezwami na quartier de la paix mingi penza kaka na commune ya Kisenso nyonso wana ezali ba cadeau oyo honorable Nerombungu Fambanga moyo apesi na bilenge ya République démocratique du Congo en général ya ville ya Kinshasa en particulier pour na koyekola na ndenge ya malamu. Motiva peza potopoto kitoko atoza mukolo koki komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines,
énergie aza mayele na classe abelaka te alimbaka te. Bamama, félicitations na bokoneli bana. Protivac, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Tozana communiqué écologique moko awa abola na lecture nango. Famille Valu bazana mawa ya kwebisala bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso mingi penza ba journaliste pe ba cameraman ya République démocratique du Congo liwa ya mwana pe ndeko na bango Jérémy Valu Makambo ye azalaka cameraman akufaki depuis mokolo ya lundi 6 avril 2026 boyenzoto ya mowei ezwami na mort ya hôpital général de référence ya Matete ex Omeko. En attendant programme et Banakosalema, Matanga ezali bongo organisé na 4e rue de Bonhomme, Mingi numéro 99, na route ya Macrevette. Tika été communiqué Oyo et Komela, Batunyon Sobaibaka, Jérémy Valu Makambo. eloni esila kati info lingala journal apele pona pepe yango ekomi na suka na koklotirango bongo te sans que na remercier Nathalie Kaila oyo akumbelaki édition na sima ya caméra tozalaki na Igor Ntingi montage esimba maki na Fabrice Lundombi Christian Kangebeni Igor Ntingi pe Francis Kanza loko info lingala journal pepe pona pepe zaka supervisé et pas héritier mapine bandeko boti kala malam au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.